remplacer na kiti na ki pape wana ki archbishop bazalaki pe kobala bazalaki na pesa ki Adrien II il était marié kati na banani ba kiti wana toza kolobela ba africain pe bazalaki il y avait un africain et puis ba pape kobala bazalaki pe belé soko lingi to pesa yo ba liste ba pape wana to kopesa lino ba pape musu pa kota prison bazalaki ba lembongo pe église. Oh Lord. Quand on parle de pape tozo avant 1929 ba pape musu ba discomina ba longola na kiti ki pape wana parce que bazali kotambla na basi na ba immoralité sexuelle bazalaki. Pourquoi la zone makambo boy? C'est pour vous dire que kiti ya Santu Petelo azalaki ne kaka pasteur. Jésus-Christ a tikelaki clé ya lingomba et pas Santu Petelo azala nani pasteur ya église. Mais aïgo comme na premier pasteur et puis ba mususu basali sous ba église. Ce n'est pas que yem basali ba église nécessairement. Non, d'ailleurs je ne crois même pas que Santu Petelo vraiment a taki faisait église ensemble. Mais azalaki ko coordonner administration ya église. Et puis ba pasteur nyonso baza ko pesa rapport pa na ye ndeko comme pasteur ya ba pasteur. C'est pour vous dire que ce qui na ki ba pape mususu bakanga bango na banzela bikobo il y a aussi des pasteurs au bazaki ti lelo aza pasteur akunda ba paroisse mais aza pe na misala ya nini ya bikobo. Ne ba pasteur ngo bazwaka kiti ya nani Ya Santu Petelo. Donc so baza pasteur yebaka ete okomisi na ba circuisar ba diocèse ba épiscopat musoza ko diriger okomisi ya bishop okomi pe archbishop na ndenge na yo na mouvement na yo na église na yo na religion yo sango ko na lina ko ba religion ba tout. Donc posa la pape ezaka ko ba teke ya kana Italie vanda kana Roma sinon que yango muteza ko kumba bisoto be no ko lobela pesi ko makamotali ni Saint Siège. Donc ouais, bisuka na koma ka archbishop. Bon, soki azana soki azalisha bishop aza kokoloni ba église et bon ba église wana susu sikoyo et comme suko bota ba circular mususu akomoni pe archbishop oui mutino so yo koma archbishop selon dénomination ba soki ne suko fongola musu na Luanda. Bon, soki fongola ba église na Luanda par-ci par-là soki akomoni be porte na yebi na soki be archbishop na yebi na te metir que un bishop azaka pasteur la paroisse. Et puis so comme archbishop elingo bake ba paroisse ebele comme ko bota manase autorité na yo. Et puis na administration na yo mais que ba un archbishop eta masaka ba loi ce n'est pas que ba loi oyo lingi. Il faut ba bishop nyonso wana boyokana bosaya nini? Bozi décision. Ya mwana kama to kolobela ngota to kolobela Vatican. Mais Vatican on nga kolobela Vatican penza o ya mikolote. Raison na kolobela Vatican mikolote parce que batu mi peto yebite ke Vatican et ngolo baka lupango. Oh, lupango. Clôture. Mais clôture ngo to koyeba ndine yelaki. Et pourquoi et comme ndengwana et pourquoi siko et comment et se détacha et comment nini pays. Petani na we comment ki pays. Ozakola na mama ani. Est-ce que ozana question na makambo etali Santu Petelo. Donc on comprend que Santu Petelo azaki pe akobala. Na comprendre, hein? En tout cas, na bana na mingi na yeba kite Mexico en tout cas na zui connaissance. Moi si ne pe na bana bayaki pe na Roma. OK. Parce que zani ka pasteur. Yeah. Mais pasteur azako koriba pasteur mususu pe. Par exemple église à Jérusalem, azaki na Jérusalem mususu te mais yeka comme tazako coordonner yango. Église Antioche, yekaka. Ya Samarie, yekaka. Ya Jope, yekaka. Ya Roma wana, yekaka. Donc il y a qui archbishop, pasteur de pasteur, qui va bengue pape. Donc banda lelo tika ete mundivinyo so yeba ete Santu Petelo azali premier pape. Pape lingero banani? Pasteur. Papa. You know. Papa na biso molimo. Non, yo kote mzazo papa na biso molimo. Papa na molimo. Yeah. Pop na yona, pape na yona. To yokani. Mais na lobele makamba Saint Basilica ya nini? Ya Saint Paul na lobele pe ya Santu Petelo. Ya Santu Petelo de yango ekokumba biso to kota na qu'est-ce signifie Saint Siège et qu'est-ce signifie Vatican. Na mateya na biso ezali koya. Alléluia. Amen. Aïe
ya kia di kibedi di zolana ko ke di kaluti mama sopi mama kika Vatican na mateya na biso ezali koya. Haleluya. Amen. Nzambe apambola bino. Soki boza na question boyi kobenga biso na 081 089 12 74. Unique likambo na pesi bino oyo eza mpe koyi kopesa confusion ya information eza na précision te ezalika ya moto ya Roma. Nani yango mutu atumbaki moto na Roma tango basantu bawani koboma bango Santu Petelo na Santu Paul. Nini we kozaki moto wana? Nzambe mutasalaki. Nata ya Empereur Nero. Wana ngai naza na précision te parce nasali ba recherche na mayele nyonso na makasi nyonso makambo ba information ba trika yango ba barabara yango toyebaka te nani peza mutu aprovokaka moto ya Roma. Moto ya Molimo Santu? Ya Molimo Santu ezaka yango. Est-ce que ba chrétien bakena kotumba ba ndako wana ba Nero likola kanda ba prosecution baza kosala baza ko persécuter bango? Est-ce que Nero ye moko po construire puissance na alake atumbi pe lisusu quartier nyonso wana naza na précision te mettre que moto na 1900 te l'an 60 après loi ya Jésus-Christ ba Santu Petelo na série baza kokufa moto ezikaka na Roma etumba Roma na ndenge moko ya kosakana te kasi bandeko makambo nyonso mosusu tosili koloba awa soki boza na doute nango bobenga ba Santu Katolika bayebisa bino soki tokosi ete Santu Petelo ye mutu azali papa na biso ya liboso na église ya bachrétien ye pape na biso ya liboso Santu Petelo peu importe que na l'église nini soki oza chrétien osimbaka biblia oyo babengi nkombo ya Jésus Christ aza na kati yebaka ete oza na nsima ya makolo ya Santu Petelo ye paster ya liboso. Alléluia. Amen. Au revoir.